bango namona te na mboka ya bato tomonaki na Kisangani awa Rwanda na Burundi guerre à 6 jours na territoire ya bato il y avait des morts beaucoup de morts il fallait me sayer afutaki parce que $1 million mais abiso ya boy mais abiso ko boy nango na sens nini ya lobi a boy ndeke bino bozo ngise dans le passé bolingi bo comme c'est dictateur ya lobi ko za dictateur non to ça nango ni Hitler c'est plus que dictateur majorité bazwana makasité non majorité bazwana makasité lokola mwasi hein bakanga na makasité non, il a moi si maman. Mobutu a joué na force, Moussa a force démocratie quand il a monde de l'autre. Mobutu aussi a gouverné 32 ans de pouvoir parce que les lois, hein, Babylone est limité, Internet est limité, hein, les lois ont évolué, hein. Mobali mon côté, oh moi si les ndako, nyomi tuto kangena makasi, non ils allaient viol. Alors le premier ministre a démissionné, pourquoi à longo le premier ministre? Mais bon, le premier ministre a déjà démissionnaire, le gouvernement bientôt. Ce que Bimi va violer la constitution, parce qu'il y a un informateur à Bima, il faut le gouvernement non informateur à Bima, il y a une majorité. Ce que le premier ministre, mais oui. Non, Félix Albi est majoritaire. Majoritaire, on a voté qui est majorité. L'équipe du Parlement, hein? Le roi m'a Brigitte Azali a président, maman Bananga, il a botoli, a Kobala, il a Samba, na kuko sonner si to longo to na kuru ya mindele kuna na kosamba na et après ça dit nous sommes combien toi la président combien mais à cause obédience wana ko tambola fait Kabila okuma l'Équateur te tambola ba province pardon Kabila pardon comme en Équateur te na on va continuer Équateur a bénéficié de l'autre côté. Donc toi qui dors, réveille-toi. Congolais fungola miso. Motako sabi sauter. Moi ndanzangi. To suki wapi. To ke wapi. C'est pas moi ndanzangi ngo ngo ba Rwanda pe kaka. Moi c'est là moko infiltration. Merci Nabilo Nyoso Obosomba fidélité pour nos kolanda émission tout le Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission tout le Belamboka Congo la pesi bino mbote sika nyoso ya bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi na souci kaka ya ko pesa bino ba information de océan de la presse les lois ali vraiment elongo la prophète Ngefa pambate tout le bama bazali ko la République démocratique du Congo pambate tout monde bato bayiki ba sepeli président de la République ezali pour la toute première fois a souhaité bato bonne année joyeux anniversaire na éviter les gens de l'IDPS si vraiment bazana souci à kosonga mboka tala tina yango na lobito ya nanu to analyser pour ezalaka éveil patriotique bande ko lazo répéter biso to finga raté vérité na biso tellement ezakisi oyo ezokuta malade na nzoto des opé sa faiblesse na se guérir bino mais yo moto monique maman c'est oza brital au finga ka ata Félix asali malabo linga kondimate en tout cas bande ko langa bozali banda maman c'est yebisa biloka vérité que Félix ndazo kokate yango to yeto analyser na makambo nyoso eleki parce que o ezali prophète Ngefa azali ko pesa bino nouvelle année bonne année ya malonga o patriote o moto abundaka na bino nde ayesi koyo a souhaité bino to yokaye to sola na yambo finga biso yambo tcha ba commentaire yokani to zali koloba po analyse lelo ezali clôture ya 2020 pour ceux qui soyez tout na 2021 mbote prophète Ngefa mbote maman océan de la presse ko la pambola yo to bana le sambo tata natiki émission na maboko na yo natiki mboko yenyo kwami soi-disant le Noël est dans la Bible était le 25 dans la Bible était fête ya ba catholique oyo ba tiango universel ngana fête ya yango te parce que Bible est ninga ndingisa na wana te peuple souffre ezange loko ya kolia peuple terengani et gange le lepa ya nzambe yawe tala peuple oyo sunga peuple na kati ya pasi Yahweh, Matthieu 11 28 ans, mikumba na biso epai na nzambe to même si mikumba ya République démocratique du Congo epai ya yo nzambe gouvernement kokokate président kokokate ezalika yo moko nzambe discours eza mabe te nzambe opesi bato kolia ofuti bango ba salaire osungi bango ah nzambe malchance neza na Congo tosala nini ndenge nini bakonzi bazangi bolingo
bayebi kaka intérêt personnel ya bango na basu na bana na famille bango bana poto mais peuple oyo votaka bango bayebi yango te eta simbo simbaki motema na Herode pe ya Pharaon abimisa bana ya Israël na bombo okobimisa biso na bombo te kolo Yesu Masiya totiki ba diaspora l'état azali démissionnaire bino nde bolesaka biso bopambolaka biso biyenga oyo bino nde bosungaka nzambe simba bango bakufa na coronavirus te mopepe mabe wana kolo mosika na ba diaspora kolo Apocalypse 14 verset 13 misala malamu elandaka bango esika ezali Somme 41 verset 6 atata on a pasi yo kobikisa bango akoze misala malamu nzambe esunga ba diaspora batela bango lokola soso batelaka bana na bango totikili bandeko bakomino babomi bango na kati na beni na Est Kivu na maboko na yo bakufeli mboka na bango mboka ya sécurité peuple ekolela epai ya nani peuple ekokimela nani akoprotege peuple oyo nzambe Yesu na ngoila bazokata bango bazolela wapi nzambe wapi bakonzi totiaki bango kaka bakonzi ya Kisasa bakonzi kaka kozwaka mbongo ya ukabolaka mbongo na basi na bango na barestaurant chez na bisika nyonso wapi peuple tata nzambe sima mitema na bango lokola Ézéchiel 38 verset 26 babongwama bayeba yo totiki pe peuple congolais tokoti na boloko ya 21 na ndako mokolo kosila toyebi te à cause na mbongo 49 millions 149 millions ya Kofi au banque mondiale apesaki au mes à cause de 47 millions de dollars kolosonga batela simba mitema ba congolais toyika piko mais somme 34-20 les malais attendent toujours les justes et Dieu l'on délivre toujours toyebi mokolo moko na makasi na biso la catastrophe naturelle comment vous va délivrer na maboko ya bokipo banda na biso osukisa na biso akomona Yesu Masiya wazali mokonzi kimobikisi na bileko biso seko amen amen merci bandeko balandi wana vraiment boyoki losambo pamba te congolais azali kolela prophète ngefato keno na lombango makamba minyembo bazali koboma na ndenge moko ya kosakala te mais na mikolo elekaki président lobaki avandisaki likambo kimia boni commune rurale bal tuti bahutu bali kosakaje ba peuple congolais na likambo la ce ezali boni président bokaki lokuta topé ezali likambo maman océan de la presse nalobaka toujours verset oyo Jean 8:44 le père de mensonge c'est le diable. Les Congolais tolingi ba discours qui toko mingi mais ko concrétiser yango esimbaka te. Et puis to rappelle la suivi te. Vraiment. On peut donner ba pesi loi mais suivi à loi wana ezalaka te. Hein, ezali défaut munene ya peuple congolais. Comment président apesa ki mwa kimia? Ntolobaki na président tokondima yango ete osala ordonnance présidentielle officiellement que Minyembo et Kokoma Isusu et commune rurale te président a suspendre yango à travers ministre intérieur mais tozomona ete bazobomana batuti na bahutu na bakomingo bazali ko bomande ba congolais est-ce que mabele yango Minyembo parce que réserve mondiale nyon se va na Minyembo na nouveau ordre mondial yango nde Minyembo wana matière mosu premier et bimina noté hein yango ne o minde ba bi économie monde mobimba yango mo bazowe daka parti wana bakomisa ngo république mais bango na mona te na mboka ya bato to mona na Kisangani awo Rwanda na Burundi guerre à 6 jours na territoire ya bato il y avait de morts beaucoup de morts deux pays étrangers est-ce que le pays gouverne? Jamais. Non. Jamais. Hein? Est-ce que la souveraineté congolaise est? Non. Faut dire la vérité. Mais Ekene a que des poissons. Bakay nation Israël Ouganda a dédommagé 16,34 milliards. Félix a Mokonjaboy. Félix a tu as pas la condition nini parce que elle est connue sur même terroriste hein, réparation. Kadhafi a bout d'un abomaki
380 avions français wana suka lango ezalaki ni mpona Kadhafi balimbisa ye afutaki passager moko 1 million de dollars. Mais abiso ya boy. Mais oya biso ko boy lango na sens nini? Ya lobi a boy ndeke bino boso ngise dans le passé bolingi bo comme c'est un dictateur ya lobi ko sa dictateur. Non, tout ça nango ni Hitler. C'est plus que dictateur. Parce qu'il faut au Kabato. Il faut au Kabato. On a Mobutu écoutait. Mobutu était un président fort qui écoutait. Dictateur. Hein? Il était dictateur, mais il écoutait les hommes. Hein? Il y a le passé comment? Abi aboyi. Ça qui aboyi. Non. Aboyi ça l'année dictateur. Ça qui aboyi FCC. Abi voter l'année pardon pour yo se poser prophète. On n'a pas le banaye bola pardon. Bon, ça qui lobby pardon. Mais il y a lobby. Est-ce que magistrature autolobby yango l'article 221 de la constitution et lobby yango ils sont indépendants. Mais il n'est pas mon continent. Mais ça mon continent il faut article 151 constitution lobby nini président de la République. Et lobby sunini sénateur, premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Justice n'a aucune injonction sur le pouvoir judiciaire. Indépendant. Alors non, rôle le procureur général ni. Lelo na bia ya boyango lelo soki lelo bomi bato to asali ba dégâts haute trahison ko se prenne osami saide. Mais le bibi loko nyeso Félix a osala soki mobeko ezalaki. Mais fait kanga. Mais mobeko ezalité, ils n'ont pas l'état de droit. Oh yemo konde azoka kamunyoso. Non, mobeko ezalité parce que ce mobile lelo justice est indépendant. Mais dossier ya mort de république et ko bunda na kati ya bato na Kisangani. So que na rive gauche okuta bibembe na bango nyonso ba cimetière ezali yo lo bobo yango oni mo ba de dommage yo boyo oboyo ma ya lo bia boyi et puis lo bike makambo wana akokipe yango te yesu sina ezali majorité oyo azosala azona pouvoir le kola ba congolais pouvoir le kola biloko kolia pouvoir le kola bon maman majorité bazona na makasi non majorité bazona na makasi te lokola mwasi bakangaka na makasi te. Non, c'est quoi moi si maman. Mobutu a joué une force, une force démocratie, dans le monde de l'autre. Mobutu aussi a gouverné 32 ans de pouvoir parce que les lois, Babylone est limité, Internet est limité, les lois ont évolué. Mobile mon côté, oh moi si les nandako, nous mis tout quand on a ma case, sinon ils allaient viol. Ouais! Ce qui a boy. Non. Moi, c'est pas l'ambon. Mais moi, je suis mais il y a des machines pour nous. Pour nous, malade. Pour nous, par force, on négocie dans les caca. Peuple, moi, si on va ils vont négocier avec la population. Mais le peuple, c'est au cahier. Peuple, mais il y a un peuple, maman, si on a une dictature, ce peuple s'est révolté. Ok? Tu vois, Mali, l'autre truc, Mali. Mais bango balobi baza la transition non Félix a relongolé mais coup constitutionnel dali ce Kabila c'est une troisième mandat à cause de la constitution de la République on va le respecter. Mais Félix a aussi pour à longola ngo mibeko a longola ngo parce que maman oyebi article 12 de la Constitution lobby, personne est au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Mais Félix, il est devenu au-dessus. Non, au-dessus. Parce que, dans la vie, ça va au-dessus. Pourquoi jusqu'alors le Premier ministre a démissionné? Pourquoi a longué le Premier ministre? Mais bon, le Premier ministre a déjà démissionné, le gouvernement bientôt. Ce que Bimi va violer la Constitution, parce qu'avant informateur Abima, il faut gouvernement non informateur Abimi non une majorité. Ce que le Premier ministre, mais oui. Non, Félix Alobi est majoritaire. Majorité, on a voté qui est majorité. Mais le Parlement, les députés, ça c'est la République démocratique. Félix attaque les proclamer que la majorité le liberté d'expression, c'est l'article 224 de la Constitution. Non, pourquoi? Mais ça, personne ne dessus de la loi. Parce que je suis président. Le roi m'a Brigitte Azali a président maman bananga ya botoli akobala na kosamba na ye na ku constitutionnel si to longa to na cour ya mindele kuna na kosamba na ye okolonga na kolonga te mais ni fait te so kolonga ba wanga ni yango Félix alobi ke ezalaki bitumba la bango ne basase kota kia et babomaki batute bo siko yo kosamba ndele po yenda défendre siko ata yo zo ganga maman so yo zo le ban non président Tshisekedi
na côté mosusu fa yoka azala Hitler te Hitler asukaki wa tous les dictateurs basukaki wa Saddam Hussein asukaki bon Kadhafi en Afrique asuki bon Mobutu asuki bon soki Kabila atika kotia troisième mandat mais ma chère mais yo kuna zana Côte d'Ivoire troisième mandat hein basali ni hein awa pe Kabila ko imposer Kabila bangaki pression ya diaspora pression ya peuple congolais abangaki pression lisusu ya communauté internationale ya bi Kabila bangaye grâce na yeda makile tangate OK grâce na yete wana ozo ba grâce na yete da peuple congolais linga makile tangate parce que ce Kabila telemaki nous savons tous Kabila est rwandais il n'est pas un congolais ozo mona comment un rwandais ba ki na loenge na bango ba sous pouvoir na bango na linga na bango peuple ça patience et boya ki tanga peuple surtout qui sikolobino pas question to jo mwana mboka to tia ye wana Ezra Félix Ezra Fayoum Ezra Bemba sauf nani Soriano wana moyuda c'est des congolais mais quand même Bemba ça qui l'inacceptable hein Bemba pas poloso na bango Bemba la bango na populaire soki Bemba tsa candidature Kabila omoni loko lukaki Kabila hein osimba bimpenge na maboko wadi bimpenge nyei na maboko osimbi Jesu na nyei omoni ole kolongola Bemba parce que Bemba azaki majorité po bato badi Bemba po moto ko tellement na Kabila ezaka Bemba par force makambo nyonso mais bataki Félix ko accompagner Félix c'est comment non c'est la continuité c'est la continuité mais bato bazon di baté faut que peuple congolais toza ko critiquer Félix té mais toza ko yebisa bilo c'est la continuité boko ça le côté parce que Félix il est coincé Félix azo continuer ko soutenir ba Kagame maman c'est le côté maman c'est ce qui continue Kabila té Kabila azo kota na Lubumbashi lokola président en exercice et bangisingai yo pa monaki yango namonaki yango nombre bamura oyo na amura mike te bamuro pe abimina mandefa pembe azobe lokola nzambe parle na yeko solate na koya après na yeka ba mona na koya après ça dit nous sommes combien toi la président combien pe akoto obédience wana akotambola vers Kabila okoma l'Équateur te tambola ba province na pardon Kabila pardon comme en Équateur te na omana ba continuer Équateur a bénéficié de leur côté. Attends, pour il a pas ma soeur, c'était au soir, comment pardon. En tout cas, attends, pour il a pas nous sommes pas les lâches. Nous sommes pas les lâches. Papa Kabila. Kabila. Toko bunda penda mo katoli mbanda penda melagi to tia bien melangi na sama kolo bela toko bunda na ko mekate tambola bakisangani tambola ko meka na mbanda kate na Équateur. Mais ba bakangi Kabila. Kabila bakangio il est libre maman Félix akangi maman oui Bible ezobisa biso na chaque chapitre 2 verset 9 la favorisme qui fanatisme Dieu nous considère comme les agresseurs les assassins Kabila n'est pas poursuivi par la justice congolaise. Il n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais yango mon internet il okuta. Internet il okuta. Ce sont les gens qui ne disent pas la vérité. Surtout bataille de pes ba donc il oh Kabila bakangie Kabila akobima lisusu te bandini tisi akani est-ce que bakanga Kabila il faut audience ordonnance les cas présidentiels hein et que barabaradina baka oyo na ebisi mama aux États-Unis bakangi Kabila Kabila na collège comme na Lubumbashi aza tourner république sauf na pekise mbandaka makolono mbandaka te tokolakisa yo OK ko tia makolono mbandaka te parce que ça yelo ko mbandaka te pa Bemba mongwandi kuna vele matambana te hein conflit à Bemba ba ochanga mbandaka ba ochango te hein biso benexani biso benexani basa ko benexani mbandaka benexani akina game na kuna ba na bango pa na mbandaka il est libre ça dit quoi maman c'est hein internet na batui de pes bana lokuta moko et puis bozo kabango lokuta moto akangi Kabila azate pe ko Kabila te parce que il a toujours la force on passe exemple maman zela bisa non na landi kuna na est maman Olive abomi
elle a des sons d'assemblée. Après 6, verset 10. Femme moko ezali kuna atindi basoda babomaka bato babuki bandako eleki na réseaux sociaux. Mama tel état de droit ya bino bozoloba. Parquet général a convoqué apparition maman Olive. Tueur, assassin, le sang. Ba maman bazali koloba yango. Bakangi basoda bi afuta biso chaque fin du mois pour tout boma bango mais maman Olive azongi Kinshasa na ba comédien. Na ba comédien. Bazongi bakiti na njili. Ba mbongo bakanga na njili. La ngombela boboka maman Olive mais maman Olive na njili. Na njili intouchable. Intouchable tala basoda ko ba. Basoda ba kuru akojonga kinga. Siko na kinga kati avec des comédiens bozo soma bato. Bolé biloko na ba mbongo na biloko nyoso mbongo ya Congo. Hein? Papa, tu as ça, c'est sûr, papa. On est exclu à Rwandais. C'est ça. Ma soeur est Rwandais. Si tu as raison, on est Kagame. Et l'autre, il y a Kagame. Ah, tu sais pas comment on pour la nif. Faut te la vérité. Yo. Akena Kingakati vide. Maman, c'est à Kaganga sur la finger, le lobby battenga na makala. État de droit. État de droit. État de droit. Bon, il aussi Mama Kila. Kwa intimida kana butu mo. Kwa intimida kana butu mo. Kati maman c'est ko kufa. Mais Olive azongi te akaboli biloko te. Olive azongi akaboli biloko. La joyeuse anniversaire. Félix oza wapi? Bilo na batu ya IDPS. Na retourner ici ami bali. État de droit. Kabila ko souhaiter bateau bonne année. Bonne année ndenge. Na sens ni na maman Olive. Moi je je vous souhaite bonne année. A souhaiter biso attaquer un individu attaquer donc azaza. Kabila zabini azaka président. Félix ko ko sala te Félix ko tipsa pour préfet. Mais président Félix a souhaité na en tant que président. Tu peux accepter mais Olive na Kabila. Mais comment na mboka oyo. Tant Félix a souhaité à Paxene. Abakisi à l'autre côté. Pasi na pasi banda to banda ti lelo Noël ya mabe ko le kanyon sezali oyo et puis ba tu biso batisi na boloko to bi na président longola ta 21 au théâtre na 23h au pesi basoda kopi moko ya pamba bazo nyoko la peuple bazo boma bazo botola période 2023 sur le peuple wana nani ko voter bakoya bako luka sous peuple wana yango conclusion hein bango nyonso bazwaki na bango te omoni résultat yango il faut dire la vérité parce que moto ya peuple akoyeba peuple na sote bino nouvelle malamu allez biloko banda lelo ekiti oya boy na kokanga ye botambola boboke nango bakomini boya za mwa saki alors so mo ba oyo nakangi bango mais mundele akangi bango mundele akangi bato mwana bapesa $500 bon maman osala te $1000 on a déjà 1500 so on a 3 bannes hein on a combien 1500 plus 1000 non $3500 on a 5 bannes motako vanda ça mais yo kangi biso to ningana te to tekate sikoyo peuple ko lia ndenge nini tala bakangi biso na boloko na mboka na biso likambo to ebiti na te mais ba Rwandais ba ko tamba Kabila zo matazo ki to liba zo Olive zo kanga baba yemi banzembo Kabila la prison mais Kabila yo a souhaité biso bonne année bande ko langai vraiment TV zangonga kuna bazo la kisabiso mais na yeko yebisa bilo nini na lobby to zaka contre biloté soko za congolais a solo okolanda biso pour soutenir biso nini IDPS eza fondé na mensonge banda fait Tshisekedi wa Mulomba c'est lui qui a tué Zahir na Mobutu et puis mona naye alingi a continuer ndenge mais ceux qui boza ba congolais a solo boko soutenir biso poto bunde tumba oyo toza contre mutu mais ba menacer biso à mort liwa za pour moto ya ko boma boma kufa mais bilo boko ka to moto nyonso kufa na ye il faut on doit dire la vérité. Et je ne changerai pas maman c'est. On appelle ko changer parce que mboka zo tambola te la sila bisaki bino to za la vie na biso to tcheli wa ndeto lo biboye biso ba résistant biso ba bundela ye ko Congo malamu to kufa la champ de bataille mais to kufa la ndako te soki na kufi ba to tekinga ezali wa moko mabe polanga vome ba beta nga lisasi na bato Félix na bato Kabila poto mona ke tolobi mona mboka prophète ngefa to baniko ke na suka na analyse to zo mona lelo oyo en tout cas la kotika ko loba yango te pona lobaki yango ba finga kinga lo lenge moko papa langa mafingo yo ya passe alobaki likambo ya moyindo nzangi so ba ofinga yo okamati Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 eloko ya sika eza na sa mabele ezaki amen tokomi na soka likambo moyindo nzangi bato bayaki ngala bise bango azali kosala théâtre moyindo nzangi batombole mais aujourd'hui moyindo nzangi yela ba Rwandais papa to soki sawana kolobani maman on n'a pas de bons politiciens au Congo
bato nyonso bayaka bazalaka anticiper na moi Mike Mukeba ndenge azofinga Fayulu ezali mboka na malchance ba politicien lelo Moindo Nzangi lelo aza complice na banana qu'est-ce qu'on pourrait dire te benga au Pelengeli na Poloso alors on a Mike il faut azala reconnaissant azala incapacité ingrate lokola tchala mona imbaki bisaki makambo Fayulu ebité Fayulu lobby sera mon conduit même le président de la République Fayulu ko kuma premier ministre ezali poste ma sakanate mais Fayulu ko sa ministre amen ozomona il faut que soigner place oti au moins le pouvoir eza musikate ya musikate eza musikate lobby boko baluka parce que les lobby no bozalaka boye lelo boye ndeko na ngai tala avenir oyebi bible ezoloba na Matthieu 6 verset 24. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Ou bien tu suis Dieu ou bien Momo. Momo c'est le diable. Nyamana makolobo mine. Ata manzira bo moko. Mais biso bato makoyi beto ta manzira yango ni liwa ezo so biso ba poison tuzo. Bana bazoli ba mbongo ya longo te. Mbongo bazoli ya mbongo ya mabe. Bazo corrompre bino facilement. Boko to ko en John ngefate. Yo asi mbongo corrompre ngaiti. Vraiment. Moi j'ai pas l'argent. Dans le but de l'église, il y a combien? L'église à partir. Mais ceux qui ont pas ma l'église. Maman, c'est là qu'on a plus de 6 mois. C'est un bon côté. Moi, on peut ça $50. Sous $100, mais avec Baïka. Mais mon toit, il m'a dit, ah ben t'as au moins on est sopana. Toi à goûter, toi au moins on sopana. Mais on y a Nzambe, ça montre quoi? Toi na Nzambe akusunga la biso. Tout dit ce quoi? Congolais fungo. Toi qui dors, réveille-toi. Congolais fungo la miso. Motako sabiso te. Moi Nzangi. Tosuki wapi? Toke wapi? C'est pas moi Nzangi ngolo ngba Rwanda pe kaka. Moi c'est là moko infiltration. Ozomona na dribble bango nandeko la biso Mike Mukeba to pese conseil tala ngai ndina kina kuna ngai na somela ko chambre na sangi mbongo ipa diaspora te na ko somela yo chambre na prison na buni na yoti parmi batu ba bimisio ngana zona na pesa bilo merci Mike apesa ngata merci apesa Moïse Katumbi aibi Katumbi apesa ngai aibisa même so apesa bazo mona ngana Mike na prison tu ba photo biloko tu ba mona ki yango na bato ba souffrir qui est alandi yango maman tozolo ba été au Congo on n'a pas des hommes d'état amen on a des aventuriers amen qui sont entrés dans les parlements dans les institutions de la République yo on dit mon tour dernier saf à cause de député ndengeni motazo longa bilamba ba chemise pour na 15 000 Moïse Azoya, il y a député national. Député, on a 13 000. 13 000, on a dit la Banganga. Il y a un débat comme Moïbi. Au Kamati, c'est la honte. Moi, en tant que Congolais, je vais faire son. Il y a un moment où il y a un regret. Donc, on a botama Congolais. So besinga lo sako papa ngefa na salaire na botama Congolais po biloko ndingo yo Sonia ezali Soni siko na poto to ma pardon abi les Congolais sont lâches tala bango ba pesa no valeur ndenge parce que bato na bino moko auto benga bango l'esprit de Toyiboyi les esprits de Ngotobobo et l'esprit de Moboleya et Pelengendu et Poloso bazana yango bakotonga Congo te c'est que nous condamnons ka écrit yé bangonde bazui mobutu aye écrit mobutu na batone bakengo balé kabila le père aye allez écrit na ya récupérer o bango ndenge o de fils aye c'est quoi on va sortir sa classe bako sa te ka ba kombo wana ba papa na bango tako tikela moto suka na liloba nanga suka Maman c'est pesanga lo sako. Nzambe aleki bango tuna nguya. Pesanga lo sako. Cabinet mona ka fumanganya bato nyo Sofia Nzambe. Pesanga lo sako. Ba telemi lokola bato bosusu taba imboko be. Pesanga lo sako. Mon amour. Pourquoi liya ke bendete? Pesa lo sako. Soki omoni pourquoi Nzambe akotina ndako Nzambe ziki. Pesanga lo sako. Chokoli londe mokonzi. Yango ba donner safu ba ba chokoli na ba molier. Toko suka wapi? Devant domicile. 1 Timothée chapitre 6 verset 10.
l'argent ezali source ya makambo nyonso ya nini ya mabe lelo so Félix akwei bakokende wapi point d'interrogation bamoni bazala bamuto noir ana position badéputé bopona bango député c'est un homme d'état liaou azalaki député national soki avandi boye vous avez un problème avec un homme d'état Kibasa Mali bazalaki député national soki avandi boye bozali na député Yves Obando député oya lelo je me suis au mbwa batie cravate na kilote akay député mbwa tokotia cravate akozala pe député pambate akoganga akolakisa bizaleli na ata bandi wala bote soko yoboki mokuwa mbwa kotika kita kolanda mokuwa mbwa afanda yemba congolais afanda yemba mbwa lakisi bizaleli na ye tosukisi na biso awa merci la bino so ezali bongo cadeau la bino ya bona ne mbwa lakisi bizaleli na ye bolinga te en tout cas les abisso te bilo moko botela ka Congo ndenge ezotambola soki bazalaki vraiment eli nde basali comme la Congo lokola bazaki la bango elite botika Martin Fayulu za la kimia botika Papa Ngwanda kimia encore une fois merci vraiment prophète Ngefa na kopesa nga chance oyo bande ko bolanda biso lisusu na Ngefa TV de kuna bokuta penza biso nde ntozo le kantoka to kopanza ka anteke pote to pesa éveil à conscience éveil patriotique to boyi bato yo kaka ya kolia et fotema afo fonge jonge to boyi bino vraiment nzambe alola batela bilo merci na oji de corps qui la sima caméra mon réalisateur merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na Pape J directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mo konzi pareil be miso babiso pasteur Didier Lompinga et mon ami de tous les tas de Juno so la bilo nyonso vraiment ba bonne fête na bino mbwa ala ki sezali